Le lendemain, à 12h13, le 28 mai 2025, on se reposer. Pendant que nazo lala, nazo kanza mazo le belanga pour la Maria. Nous avons pas eu sangai, à ce que nous pambo la Maria. Ni pamboli en zam besoin de vie à Maria. Nous avons que nous confondons la porte. Mingi, pour écran qui na vie à Maria. Nous avons bien que nous pambo la Maria financièrement, matériellement. Voilà. Et Maria confondons ça va shop mingi. Maria, nazo monaye, a confondre ça va shop na poto. Voilà, confondre ça va shop na poto. Et nous avons besoin de nous munene, nous avons besoin de nous pambola Maria makasi. Nous avons besoin de pambola Maria makasi. Vous avez un message positif. Pour tous ceux qui ont pongit, nous avons ni makande parti, nous avons ni manenza mazolo banangai. Azolo banangai Maria. Nous avons besoin de nous pambola Maria. Nous avons besoin de nous pambola Maria. Bolinga te, vouloir ou pas, il pamboli ensemble localiser Maria. Voilà, nous avons li pamboli ensemble localiser Maria. Nous avons que nous pambola Maria matériellement. Nous avons que nous élever Maria. Nous avons décidé à pambola Maria. Vous avez un message dans la pessi, sans rancune, sans problème. Dans la conflit tout. Vous avez un message positif. Et le message que nous avons pambola Maria, il y a 2 fois dans un message. Le message que j'ai balé au nazwa qui na molimo, na butu na rekolala. Na yo ki bazo pesa nga message bazo pesa ngai batu bakanisi Maria wana sila te azaka na succès na ye wana nazoko na molimo et nazaki étonné. Je suis servant de Dieu, je suis prophétesse et j'ai des anges de Dieu o nzamba pesa nga na molimo o orientaka ngai o pesa nga na message zabe ko tundoto te nazoko bazo pesa ngai parce que naza messagère, ça peut être aussi l'ange de l'Éternel, mais abanaki ko dégager divinité, mon commandant que dégager positivité en fait. Et là, comme on malam, lumière na kat na eto, na butu na yo lamuka. En tout cas, na bana ko s'inquiéter ko kama na bi oh. Mais je niveau pesanga. Maria pamba na pamba mate. Azala zo ndene za vina na yebiete. Yanga importance ni za makama Maria. Mais c'est na problème net na za makama net o sa vina ye tanza ba pambole suko. Pourquoi pesanga message wana? En tout cas, la banane qu'on s'inquiète, on va pour la nini message, on va passer un message à bon Maria Silité, à Zaka na succès na pour la sana en ligne, dans un mutuelle besté, dans un mutuelle conflit, dans un mutuelle il va pour contreter, la nata comme cambolate, pourquoi on va rebelanga bon. Donc, n'est qu'on comprendre la cible qui message, ou banane qu'on passe en rail. Nous peut ça pour la Maria Tumba, nous avons Maria Tumba, il va Maria Bélé, mais nous avons Maria Tumba. Il y a 2 messages, on a joie qui ba pesa kingai ezaki message na mapesa nga pona pesa na bato bon na habité pourquoi alobi nga makamba succès na ye bon message na la transmettre voilà à part 2 messages on a eu dernièrement et Maria Tumba za mutumo za spirituel o mo kifu boyeba o détailler makamba surtout te nazo baka c'est l'orientation nzambe makamna salaka etali moko aza mutu molimo aza mutu ba spiritualité na ye yes nazo profiter occasion on nzamba talisanga pona Maria naza messagère na oloba nyo surtout ezala mabeza ya malamu o nzamba ko permettre nga na loba naza mutasika na TikTok naza vraiment habituellement na TikTok te mutati nga na TikTok za nzambe nakobana nanu nenge na TikTok naza qui vraiment intéressé na TikTok te pour être vrai voilà mais na kama ki na lali nzamba zo bisanga na kinote na TikTok na kine ko bano pesa message na kino fonction compte TikTok on a pesa un message naïe et n'est qu'au fond sur TikTok nangai Maria attaquant vidéo nangai Maria attaquant spirituellement pour être vrai azam tout mon limo et on quoi empêcher nzamba pambolete nzamba pamola mutunyo surtout voilà nzamba pamola mutunyo surtout oza mabe oza malamu et pas nzamba toza banana ye nzamba lingra biso nengo tozali Maria za malamu oza mabe nzamba linga kinenga za ndenge nzamba linga biso nyo surtout Maria Tumba taka video na ngai Maria Tumba taka ngai Maria tinda batu na molimo spirituellement na molimo batu basalanga mabe batu batakinga ayebi ona zolo bezama ka molimo ngala za mutu bona spirituel mais na bonzambe voilà naza na capacité ya nyo surtout na spiritualité ndenge ya na capacité osama rebela ka na spiritualité ndenge ngai pe naza na capacité makambe mingi parfois ko lekaye na molimo pour naza mutu bona très spirituel basala nzambe mindele ba mekanga bakokate
na loba na dévoiler makambo ba pasteur o ba yebana na mokili o baza puissant dans le monde spirituel batika ko salanga mabete bakokanga te baya na butu bakoka te naza na séance mo ya makasi dimension nga naza na spiritualité leki ya Maria Tumba makasi na musika na molimo voilà nous surtout mère ko na molimo nga na ko salango mais nga nazali orienté par molimo centre selon orientation nzambe naza élevé dans le monde spirituel na côté bonzambe naza très puissante dans le monde spirituel naza élevé dans le monde spirituel nga soko moni ngai na ndoto nao to na ndaku na molimo fezala na ko peso message to ezali loko malamu to ko bikisa to loko malamu na kanga Maria Tumba déjà donc mutu posa la mabe bo mangiza passe na dévoiler ba secret ba sala nzambe minene ba yebani bako kala ba ngati na banga elote parce que na yebi onaza na monde ya molimo naza très puissante très spirituelle très élevée so na bina solo mabe na seconde na ko solo mabe so pe bina solo malamu na ko solo bolamu ati na bat na molimo na ebite pourquoi na sala elo moko te na banosa ba vidéo na ngai na été peut-être pas te kraba mais je prends le blanc comme mais peut-être kasi na ko attaquer bon je sais pas na ebi mariette na ebi vinete mais moto bosso na moi qui ko takinga na TikTok Maria Tumba naza protéger spirituellement na makasi na molimo makasi na plus que magicien, plus que sorcier, plus que ba marabout, plus que ba pasteur mingi, na puissante makas, na puissante, na très protégé. So moninga boy, nanga mote, stambolanga mote, na sécurisé, na puissance makas, na la force, mode spirituel est le langa. Donc pour ça langa mabe fozala. Faut vraiment muta makasi donc éviter ils passent musicien moto ko salanga mabe na mokilo mutute Maria tindi bato basalanga mabe mais bato basalanga mabe te butwana na lalate Maria plusieurs fois na la Maria atindi bato bato ko luka ngai ye de merveilleux bona yo basalinga lo mokote na molimo na se retrouver na Congo kuna parce que nazara musala nzambe na sara ba voyage molimo yes nzamba memanga partout molimo la ngetambola partout dans le monde entier mais na orientation nzambe na volonté na ngaite ki na rappel Congo na yaka Congo yes na yaka Congo na ki na partout nzambe ndeme mangai mais ngai na tamola ka orientation nzambe na orientation spirituelle na tamola n'importe comment te na molimo fo nzambe ndazo molimo la ngambe minga plaster et tant ba ko lukanga na molimo azu akoki na ngate na kena molimo kuna na kote na Maria Joseph Maria na salio nini ngaza problème na ote ngakunda linga ko makasi ariate nga sebla na Maria na sebla na ye ala une femme très courageuse na linga kanenga force na kanenga sa makamna ye pour les aliza vina ye na linga moko to ba vie batute mais na sepla la mutu surtout nzamba kela la mokili zomona naza fimro rankinete motema nza pembe na mutu nyonso tout mais comme ça pourquoi zo bondisanga pourquoi ndelanga bato si je me trompe pas ça peut faire une année ou bien ba mois et belé ba 8 mois même si Maria pourquoi zo bondisanga ngaza problème no tenga kuna sepla na yo za les kamnote ngama kamna opesa ba message oyo na banango depuis 2016 na banango opesa message na nga oyo naza messager ya nzambe donc ngana za moto na pesa ba message hiza ndenge na ngai nzama benga ngana pesa ba message et nzama imposer ngana na TikTok na pesa ba message nane loko banga te ni mutu ni nani na ko banga te parce que ngamo na assurance onaza monde spirituel yebi onaza pe naza na assurance na yebi nani nazali donc na banga mutu te na respecta ka mutu na banga mutu te parce que na yebi dimension molimo na ngai